Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena kata ndako pa malade kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de quand na R okutana. Émission malolo betali solo bino bosepelara na malolo parce que nazana pour na kosepesa biso tika nzamba lola azanga te ko pambola bino ko batela bino ko pesa bino vimulai bolanda ngande bolanda ngaka wana yambola nyo tozong samatonzi epa ya nzakomba o apesinga la bino pema parce que yeli mutu mukolo pema o tozo pema euti pa na ye to pusani to gumbi mitema la biso mitute me mitema tozong samasanzoli epa ya nzakomba. Seigneur te pesi merci pour la grâce au salibiso ya kokuta na lisusu na famille munene opesanga na kati na internet tika bolingo na yo yawe ezaka toujours likolo na bango nzambe batela mibali basi na bango protéger bango ba danger nyonso eza musika na bango bombanga bomba pe foyer nanga na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup na bino nyonso bozo benganga nzamba lola azanga te ko pambola bino abakselanga bino mikolo ebele bo continuaka kolananga nde bozolanda nga émission ya lelo malolo beta lisolo siko eke na bato a poto lisolo mutumaka poto na benginga apesinga lisolo en tout cas to aimer to partager na bondeli biso na bolingo nzambe tataye ozolinga bas bibezoloba oyo lingi basalela yo salela pe muninga lelo nga nazo beta site nazo bondela emsu yo pour ozala likambo moko olinga pe soutien olinga pe muta soutenir yo siko chose grave na okomi na ba 3 cas de vie mais ba to olinga ko s'abonner te yaya yo zotala nga no s'abonner te na bondeli yo mama s'abonner monika rouge wana kabisika ba komi s'abonner na rouge wana o cliquer ka wana do o s'abonner mbala moko bisika bate oke wana bate boye o filika bisika na do o aime yaya o aime o commenter kuna yaya soko sepelle l'émission commenter lelo nga naza na posa la yo s'abonner lobi boyo posa la posa pe ya batu tango okangela nga motema lelo yo pe lo batu basali ba okangelo motema ponyo sto sala na se efuta makana se menga na lingi bakangelo motema te parce que yo pour nga motema te na bi ke no landa nga ti o se mission o s'abonner nzamba pambolo ndongo s'abonner. Merci beaucoup vraiment lisolo ezanini ba mama na nga ba papa na ngai papa oyo papa Robert abenginga na peso ba mote bisiko zali alobi nini lisolo neza boye moi si na ye mutabengisa moi si na poto moi sezalaka awa kande basambelaka l'église asepelaka na fena zaka protocole papa Jean Robert akenda na poto abala na epe kuna bala mundele tanga bali mundele bavandi bota kite ba divorcer na mundele avandi na ye on sa vie na ye musala bande ko sala musala na ba exiger kaka salini abala amoni sa aide à raisonner sero na protocole sera na zaki respect sera na zaki bien azaki na témoignage ba témoignage ya bien na beti c'était ba maman na nga bande ko basi zala na témoignage ya bien pour lobby et fungolo ba porte na lam zala témoignage yeba ko solo na batu ya yeba na ko solo na batu te yo soningo sola mutu banda bana na mutu na likolo so moni kaza na eloko to so na yete vie eza bongo te on ne sait jamais lobby ya mutu nzambe kanda yebaka abitenga pe na sepela na sero pe so na zana ye en tout cas makambu ezala bien abengi pasteur pasteur naza posa ser kinganya ser kinganya bien ça va na lukaya luki pe ser kingani babengi papa Robert o azali na ye azape na fesete azana ekandingo do ebelie ninge pe azalela bisaba pasteur naza pe na posa na bala e musale yo senga na tsamosi na nda papa Robert pasani abali mosi
mwasi pe basali makambo papa mwasi ayo kosala nini ayo korajon na mobali na Suisse bavandi baboti mwa liboso mwa mibale mwa misato mama na ngai papa Robert alobi nini nde bazala na mwasi na ye bakutana kaka na ba weekend on peut ka dimanche pourquoi parce que bakabola boye mama salara tongo papa salara pourquoi mama soka ki musana tongo tango ya tika na bala papa sani ni ake bakutana kaka na pourquoi mama pe ya ekipoto ekilibala lobi te ngana suka kana ndaka libana ndeni bongo poto ngana omona ngana otambola poto te non pas poto te jamais ba camarade akongo ne so alaba asali ki camarade na poto tant asali camarade na poto ko sa ki camaraderie na nani na fimoro boye a divorce na ye musana ni asala soka limi mobile ba boti mobile bengali mobile tika ya tikali na ye akomi na bana 7 ana bana 7 bana 7 wana bango nio papa na bango nyonso basokipa na bana ana atindela ke ba mbongo da ba exige na musala so ka nde ba ofute ka boy kati salaire ya bana ya mama donc ka bongo 7 enfants na so papa bango asokipa na bango ayebisi moi ça para be rabi mama yango nini yango boy bako kwanza ote yo yaki ka boy ka mobali kana dimanche ka nde bokutana yango boy nini na makambo akala makambo ezala te biso to kokufa ya on ne sait jamais avant que faut ça no senga bolimbi c'est pas lisa nzoto to l'état molimo nzambi mama na ngai moi si pas nini ayoki bisolo conseil muninga alandi pet abitala ngane na zabo ya na longi na ngani yoso bana nyoso tala na osomba pong na Congo mwana nga moko maalo pong na Congo ya na otonga mkono fanda kabo ozo ya na posa mobali te so na posa mobali na ke ba kwanzinga na lali pongi e ba kaka mibali bondeni ayoki pe muninga na moi ça par Robert ko ben différemment bona ba kokatela mobali mangala na bandaku ba comportement bizarre mobali lo bani pa lobby avant di mobali comme susu awuti musala ina ba camarade abi ya lambela biso to za pusa to lia fumba kama mama pusa ba lia fumba papa yo uta yo salaka ngape na sala onduke abi ya na miswa ba camarade de moi sozo répondre à bongo abi oke konduke la nga ba camarade ngana zika la moto na lambela bino na na ton lambati na za esclave na ote to za pe na poto soko za na posa mutaso ki para na yo pe luka mwana musala yo salaka ngape na sala to biso mba to amibali na ndako papa Robert ayoka soni na niveau likolo talaka ba camarade pe alo batana se ba camarade nyoso ba yoki moi ça comme ba mangala moko boye moi ça yana ndako nyoso alingi na weekend wana kuta na kana bakuta na lisute akoma ka onga pe na sala ba kalenga pe na sala ka mkolo wana tuka to bokola ka bana na mona pe libala ngo ezo tenir na ngo bonté to kutana kana weekend libala ndenge ni na ngwala mobile fa s'occuper na moi si moi personne à s'occuper la mobile en tout cas ngape na makama balo to bokola ka bana mobile o comprendre alinga moi sa bolingwa solo bongo bana oyo to bokola ka bana ngala linga bana te na linga nde ya bien en tout cas esimba te mobile pa meka bite na ko bisko ko forcer ndoto ngape na za mobile na za pe mobile na pe na pousse na sepela pe na libala boni ba kaka bono abisi mobile abi tuni moi jusqu'au posa nos amis moi c'est abi posa na ngai za to kabwana to divorcer ça va ba divorcer pour moi ça kei mobile passer nini atikali nai mobile to atikali ka ndeza la ka boye nzoka nde serment boye ataka nde mobile lisu ser pas mobile passer nini asepene na serwana bitala nga penza o kutu na zoki na kin aya senga buzobe bon sko yo na zo na poto sa nini ngala yo poto sala ndenge nini po sala nga makambo ya sala ki ngatu ke abite ba nyoso bas nyoso bande motenga aza posana vanda pembena mobali nga ba mbongo na benga na mobali ba mbongo na liaka tuka nga wana esimba te nga la bonga pembena mobali naza pe na mwana tenga na boko la bana oto sala vie na biso mobali pa ndimi ba komo vivre pe na mwasi wana mwasi pe aibi déjà air mobali azaka libre mo morso ka na téléphone jour mbala sala raté mwasi pa yeba solo na mobali ka ndezala kambala bitenga pe afona sanini na bala mwasu atinzi mbongo ka ndezala na ki batie ba fota mwasi na mobali ya pa libali sala ramate e salam mobali ya tombwa mi mbala pambwa mi na niveau likolo mwasi bisika kenda ki mwaso to malade te mwasi azu malade ba beba na camarade wala
okape na misère bebani tema mobali asamba ye makasi mobali azwaki bana mwasi akende ebongo abi osana jeune sala vie na yo mwasi azwi malade ni sida te malade emonanaka te mwasi akondaka kaka mwasi akomosani akomosenga mobali na ye pardon o chéri limbisa ngai en tout cas na yoka camarade ya na yoka ba conseil camarade danga ameminga na libulu tande nazokonda boy malade zo ebana te na sala maka na sala pembe na yo limbisa mobala binga na limbisa yo mto baki to divorcer na si déjà na temo si na ndako siko ngala sani na divorce onde o soko soki na zong soko boy ko zong sanga na ndako en tout cas ngala o meno vidir to ko samba o força kinga abandi siko ko menacer mobali na téléphone abandi ko menacer ko créer makambu ko funda mobali azokipe bana te azolandela bana te akomi siko ko menacer mobali ba bisi mobali soki olingo za na kimia zongisa bana pesa bana et pas moi ça bi jamais malamu kutu na zonga Congo kena pesa bana pana ye ngala sala kana kataka mbongo na nga na pesa ka ye asali kindumba na yesu malade soki eza sida soki eza ni malade ye bana tengala ke kokufa abima lolo na sala ni na komi pre na zonga na nga Congo na zala tina suta ko zonga na mwasi na nga pe na linga la poto lobi papa to zonga Congo to ke kovanda abina sa nini aza posa ba conseil na bino yo landi lisolo papa Robert asala nini alimbisa mwasi na ye to azonga Congo kande Congo ezo chauffer boy Congo ezo chauffer zo pela biso to na posa ke de poto papa Robert akozonga la kina na ebite conseil na yo komate kuna aimer kuna soko sepe na lisolo oyo o aimer o partager to s'abonner na za posa to s'abonner makambo eze belé au sana bino makambo eze belé ngana lobaka toujours malola ezana pour ko soutenir ba couple naza servante de l'Éternel naza rappel na prière na sala na ligne ba maman nabi ke ba eze belé na sala ba sujet na nga spécial ba sujet de prière o la sala ngo o tika la ko kango bisika msute jour ali boso soko yoke ngomona o bonganga otoni non mayele kakola pesa to ko batela taka malonde na ongala na ngakabu mafuta na kolo po ba pusha tika la boeza ka ba stratégie ngo pe na lingi na peso stratégie au vanda na mobile na jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Bisous, bye bye. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tengo yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapala bino ata fushete ozana ngote lelo ba prière mwasi wana ba fera mwasi wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete omone te okota mabena kata ndako maladi kidi